Bonjour, bonjour, ba maman, ba papa, bisogno sabandeko, lingala fun, mokili mobimba, lelonga lisusu awa mungongo, naye koswana, peuple na biso, bisa mangala, peuple na biso bantu, peuple na biso abomoko, peuple na biso oyo tobunda kala, tozolonga, okoma. Ngai oyo ndeko na bino mungongo, naye parce que na remarqué, enfin, to remarquera toujours makambo biso nyonso, et eza na eloko moko ezoderange nga makasi eloko moko oyo ewutaka na éducation na biso na bomwana ndenge bango baboti babokola ya biso na sens nini na kokola na biso tozalaka vraiment na droit ebele te ya kopesa avis ya kosolola ya koloba ndenge ose sentir ndenge eza soki babotisa biso vanda ata kutu yo oyebi obe ozokanisaki non ntango mosusu eza ide ya bien te ke na vanda mais osala yango kaka parceke bayebisi yo moto ya likolo responsable moto abokola yo aliesaka yo ayebisi yo bongo alors problème ya biso sikoyo oyo ebandaka wapi ntango tolonga sikoyo niveau ya ndako ce qui veut dire obimi porte okangi obimi libanda ya ndako ya famille restreint oyo eza mwa ndako oyo nyonso bayekolisi otia na kati ya ndako osala yango mpe libanda okuti mutu oyo yo moko quelque part ou bien selon situation ou quoi que ce soit yo ozo estimer que ye aza mieux placé haut placé ou bien ozotala ye mwa likolo selon yo mpo na raison moko raison songola kozala mpo aya na yo mpo aza professeur na yo mpo aza boss na yo na mosala responsable mpo aza mobali na yo mpo aza mwasi na yo oyo omoni ke non na minute oyo ye nde moto aomene peu importe toza na problème ya kotia balimite limite na ndenge nini ndenge toloba boundaries par exemple mpo napesa exemple nga nalingi nga naposa okende lelo te epai ya copine moko boye mais tellement que nalanda ye na mabe te mpe mpona bilanda mais na façon parce que j'aime bien nalinga ozala na ye ou bien eloko ou bien naobanga soki nalobi non naoperdre ye toloba toujours oui ayebisanga ya tobima naloba nini oui tokende na biso pa mpona naposa okende non mpo na omilobela so nakei te na ozanga ye aosilika boyeboye mpo na ndaku à chaque fois so ozala oloba non baconséquence eza oya siko libanda mpe ezose reproduire yo na motema olingi tamselo te mais basouvenir ezoyela oke non ntango balobaka tolobaka non eyela biso boye esalaka biso boye alors tosala nini balimite na biso boundaries biloko oyo biso moko na motema moko vraiment toza na mposa kosala yango te tokosala mpo toyebi koloba vraiment na niveau wana non te après mpona kopesa mpe baboti na biso faute wana ya difficile parce que bango mpe toyebi place towuta tozalaki baroi bakomisa biso baesclave bamanipula biso batravail mental na biso mutu yango wana ti sikoyo tozobota bana tozokontinue tozolakisa bango mpe na tour na bango nde nini ya kozala bongo mabe makasi baoyo baoyokanga baoyo base reconnaître na kati baoyo oyo balobi ke non naomimona vraiment na kati eza solo nga mpe nazala bongo mpe nasala bongo tomeka tochange topesa bana na biso wana chance mwana alingi asola mama na moboti na mobokoli vanda yoka ye ndenge balobaka bana mike mpe babetaka mbunda bamikolo mpe babinaka toyokelaka mpe bango baa mpe bamikeli ya nzambe mpo anini soki molimo ya nzambe elobi na kati na bango babimisi yango wana tondimi mais so eza mayele oyo nzambe apesi bango mpe tocontredire te tika bana bavivre tika bana bakende liboso responsabilité na biso eza koprotéger konourrir et tosala en sorte ke bazala ok bazala bien préparé mpona lobi e bakende liboso et non ke balimite ebanda déjà banda ndako te tolobi te ke mwana nga sa mabe otali parce que balimite okotia balimite te non naolobela balimite oyo eza na mutu mental balimite ya bongo komanipule mwana kofinga eza bafinga mosusu tolobaka tovandi mwana so asala eloko tako asala eloko mabe yo ozala mazoba yo mazoba mwana chaque fois aoyoka ngo mpe ekota ye
libanda bon ça peut buzoba po ayibi na ndako bayebisa ye déjà azoba alors soit asali buzoba libanda bagangi le kuna balobi ye pe zoba est-ce que okanisi mama eloko mo echoke ke bafinga zoba non amona ngo normal parce que amesana nango alors akontinue osala nini buzoba parce que il faut pe quelque part à confirmer oyo balobelaka ye oyo aza nango na ndako. Maintenant imagine to balusa rôle tous les jours mwana asala mabe asala malamu etali biso te tozwa ta temps 2-3 minutes 1 minute 2 secondes juste pour nakomisa mwana pour nakorapele ye oyo aza place awuti na place fo akende na makasi te na agressivité te mais na beauté asala eloko ya mokie oyo peut-être biso moko tomonaka eza eloko ya monene te mais na minute wana ta mosi aza na besoin encouragement wana hey mwana nanga owuti osala bien si omoni réfléchir bien oyebi mpo ani okoma na point oyo parce que omonaki problème eza oya otiki problème okomela yo te non obandi otala yango tia na mosika otali baposition nini fo otelemela yango ndeni fo ogéra yango mpo problème wana eza annulé etika so ozala problème te mais ezala solution oexplike ye marki ocomprendre ke ye azwi baétape na ye mpo akoma na résultat oyo okumisi ye nango oyefaire expliquer ofaire comprendre ye mpe que non comprendre en fait manière nae comme c'est ça qui 100% bien té alors qu'on corriger pe la moment wana mais encouragement ezanga te eza na classe eza na ba minae eza na ba libala eza na ba amitié eza na eloko nyonso musala oyo mwana azosala toz meka toza na sima to motiver to encourager et to pousser bakendi liboso po soki lelo tozo souffrir ti sikoyo eza te po baokanga biso maboko eza te po baokanga biso makolo eza po na mutu plus minute oyo biso toza enfermé toza na prison eza na mutu na biso moko eza te parce que baza na kati ya mboka na biso to biso za na mboka na bango te nyonso eza na mutu na opesa bino exemple soki mundele akei na mboka mususu oyo eza ye te aoloba munoko mususu oyo eza ye te baokumisa ye mpo anini mpasa awuti oyekola munoko mususu me biso towuti na mboka na biso toye awa tomeka oloba munoko na bango na makasi me baoseka biso bandeko na nga kodécourage te na minute wana faire comprendre bango expliquer bango bien que soki baoyoka accent na munoko na bango eza parce que oza na munoko mususu oyo maîtrisaka très bien. Et en plus de cela, yebisa bango accent na munoko songolo eza yote eza faiblesse te mais eza preuve ya courage. To se démotiver te to motiver bana na biso to tika bango te baza wana pona biso pona lobby. Et yo maman, ce que bando changer pour moni, il faut modifier. Yeba que changement, eza mabete, eza okola.